Bitumba bizongeli kati na FRDC na M23 na Kibanda pene na Wanguba na Nord Kivu. Ngambo mibale ezali kofundama na kobanda bitumba byango bavandi mingi bakimi bisika byango. Capitaine Ibrahim Traoré oyo abotolaki bokonzi le 30 septembre eleki avandisami na bokonzi bomo kambi ya transition na Burkina Faso kino mokonzi ya sika koponama na 2024 alapinda iliboso ya conseil constitutionnel abotolaki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo oyo yepe abotolaki bokonzi na Roch Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyo ya États-Unis Lloyd Austin basoluli na nzela ya singa po etali bitumba na Ukraine pe bokingi na mokili. Masolo mango masala mitango Moscou ezali kofunda Washington kobenda molai bitumba na Ukraine na kopesa misolo pe Washington ezali kopamela Moscou koluka kobotola Ukraine. Ministre wa yambo ya mwasi ya Royaume-Uni Liz Truss atiki mosala kaka mikolo tukumine na minei sima na koponama.